histoire na kimia na mboka oyo tozalaki na budget ya million tozalaki na budget ya million toyebaki baterme ya milliard te na cadre ya budget na mboka oyo eza mosika te il y a 16 ans passés mais lelo oyo tokomi kolobela ba milliard ezali amélioration ya majorité to batelemi ntongo mo abiki no Kabila excellence il faut postuler c'est que batangi kaka na mibeko ya constitution bamoni ke peut-être moi nzela ezali ko bakoki kolekela ngo lisusu ndeko zona no bilili na eta mazo kota na kati ya palais du peuple omonaki na mataki ba gradé wana amataki ngo te ke no na moto mo bazali za na ba émotion moko ya ndenge mabete ala kisaki ke vraiment ke no combativité musala na zone moko X babanaki ko futa yo sans na rappeler na ndeko journaliste bo salisa biso na lobino ba journaliste mbongo mboka na biso eliaka comme na mweza ka franc congolais boti fait mandat na yo il faut obimisa dauphin na yo ola kiseye batu yeyo botala dauphin na ngai na kata discours no état de la nation et que soki nini na yo esili oleka bona kata discours d'état de la nation bakino ngai bomoni ngai yo na kokende ou bien na kokende te non Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus mbote na balandi ya site internet na biso www.infoplus.org mbote na ba abonné à chaîne YouTube na biso Info Plus bo s'abonner vraiment mingi na chaîne YouTube na biso Info Plus ndenge zalaka kaka tuza ba congolais soki tobeti masolo ya mboka te tokobeta lisusu nini po na temps tozali mingi tozolobela makambo etali mboka tozolobela makambo ya élection tozolobela makambo ya retour ya ndeko Jean-Pierre Bemba na yango tokobeta lisolo lelo na ndeko moko ako se présenter soki azali nani na yende tokosolola na yango topesa yembala moko mbote ndeko mbote papa journaliste ndeko ko se présenter balandi ya chaîne YouTube na biso Info Plus ba yeba soki ozanani kombo na ona ni pe ozanani kombo na ngai ezali monsieur Oscar Kabamba nazali analyste politique ndeko Oscar Kabamba azali analyste politique ndeko Oscar Kabamba to kota na masolo ya mbala moko état que congolais analyste politique dernièrement to landaki discours ya président de la République ba vie à population et za diverses ba oyo baloba président de la République monsieur Joseph Kabila a décevoir population par rapport ya attente batwande ko zelate que président de la République a sala discours ndenge o ya sala kiwana na yo étant que analyste politique okoyi ko répondre ni na likambo oyo bande ko pe bazomi tuna sur likambo. Oui ndeko journaliste na yebi ko za journaliste monene eloko ola ko rappeler ya liboso il faut ko yeba que différence ezali entre politique ya balabala pena politique étant que musala étant que profession. Le président de la République monsieur Joseph Kabila Kabange yé asalaki mai oyo constitution esengaki asala yango nde mai oyo asalaki a respecter kaka constitution asalaki état de la nation alobaki te ke nazwa koyebisa bino soki ngai na kozonga na pouvoir bien na kozonga te parce que à chaque fois soko tali discours na ye aza kolobango noir sur blanc que constitution et PCA a ko respecter constitution dans le respect à constitution PCA pouvoir te ya ko doubler to ko tripler mandat na ye a ko tika na kati ya respect à constitution wana na ebité baye oyo bazalaki kozela ye aloba na monoko pona nini kaka tozolinga kaka ke aloba ke o na ko se présenter te
sur quelle base de données oyo tozoluka ke aloba lango disposition constitutionnelle nini ko pousser biso ke to pousser na ye aloba kaka ke bon na ebite soki na kati ya constitution yango eza na moko ya article ezoloba na biso ke le président de la république na fait mandat na il faut aller à l'état de la nation pe a confirmer soka kolongwa te papa. Mais ba population o balandaki discours wana bazolobela kaka makambo ya nini ya teke non à postuler pour la troisième mandat toté mais par rapport ya maloba mususu eloba na kati ya discours wana ndeti moko ndeko moko ayebise tobandaki kosolola ne ayebisinga alobi soki tokutani na ndeko moko boye ya analyste politique amekana nous correspondre balobi que salaire ya ba fonctionnaire emati par rapport il y a prix au ezalaka kala soki tobeti yango na to ya dollar ezaki lokola $81 na prix au président de la république apesi qui na discours na ye et comme lokola $78. Est-ce que tango babandaki kosala discours wana batalaki te que non nini wana eza mabe balongola yango est-ce que ba erreur wana eza malamu étant que président de la république devant tous les deux chambres y a parlement pe na peuple congolais babandaki kotala ye ndeko journaliste ndeko Moustapha na yebi koza journaliste munene na yebi te soki vraiment toujours ça la politique, il y a balabala bien toujours ça la politique, il y a étant que profession. Parce que mais politique yango to salaka politique yango et ça la makapo na mutu na bino moko te mais politique wana to salama pour na population. Yango mais nazo koloba. Toujours ça la politique pour la population deko. Soki obandaki ko sala musala na zone moko X. Babandaki ko futa yo sans na nina rappeler na nom deko journaliste. Bosa les biso na lobino ba journaliste mboka na biso eliaka comme na ngeza ka franc congolais botika ka à chaque fois que le dollar on coûte jamais en Europe que un européen habite parce que nous la mingi tout ça la comparaison en Europe hein que un européen habite la machine qui mbongo na biso ezalaki na euro biso moko ba congolais nde tokomisa mbongo tokomisa dollar lokola monnaie na biso par monnaie na biso za na valeur te biso moko non monnaie na biso eza na valeur biso nde kaka tobi kopesa ngo valeur nango te parce que tolingi bi copia na yamba ezaka na mbongo te okomona même mutazo azosala comparaison ya France na République démocratique du Congo oh ndeko biso toza na Afrique toza na République démocratique du Congo toza na président national de la République comme on est monsieur Joseph Kabila ezali différent na France bango bazali na continent ya Europe bazali na président bango comme on est Macron donc maïzo de kanamboka wana na maïzo de kanamboka wana biso ezali moi ya kokeseni mais eko quand il saka ngai surtout mingi tango nazo vanda nazo tala okomona na ba journaliste vraiment oli alobela franc congolais ya mi pesi na ye punition kolobela katango nyonso dollar mais ça par rapport ya nenge commerce na biso zo tambola na pesa yo mwanda kisa muke babalaki kofuta yo 20 francs na mois de janvier na mois de juillet ba komi kofuta yo 25 francs ndeko ezali amélioration ya salaire to ezali yango te total nanu ba engin to lobela likambango est-ce que total la ba engin ya nenge nini ya commerce na biso zo kendele lelo yo mbongo ngo o wana babakisi toza ba congolais est-ce que mbongo wana ko futela bana misatu minerval est-ce que kosomba saki ya fufu saki ya masango oyo bakoki kotia ndaku libota mobima bale ndeko journaliste ndeko Moustapha tikanga na yebisa yo lokomoko eke na mboka omoni so ko sala makambo politique il faut kotanga ka histoire na kimia na mboka oto na budget ya million tozalaki na budget ya million toyebaki ba terme ya milliard te na cadre ya budget na mboka oyo eza mosika te il y a 16 ans passés mais le oyo tokomi kolobela ba milliard ezali amélioration ezali que toujours ko poussa na di même Europe ozo ba Europe wana
tala bambula oyo ba français bazo ba indépendance ba mboka na bango mais til le bazo luka ndenge ni kotonga France il y a plus de 2 siècles mais pourquoi bolingi que likambo esa la malo lokola nazo kometo na magie nini to kosala makambo wana parce que magie ezate ezali to landa kaka règle na principe ndeto kokoma esika oyo tozo kokende ndeko Oscar Kabamba règle na principe pour le discours il y a président de la République ils ont malamu par rapport il y a ndenge mboka zo tambola ndeko journaliste yo linga na ibso nini asali discours naie et discours naie ezali noir sur blanc c'est clair article zone d'ombre vraiment quand on a un discours yo olingaki elongo na bala na balabala président de la République a tellement bisao que non ngai ne bomoni ngai awa monsieur Joseph Kabila Kabange na 2018 na ko voter non ils ont trop pas. Il faut pas tout ramener ba débat ya mboka oyo tozoko kanisa ndenge nini toko ko sala économie ya mboka to tombola yango ndenge nini toko tonga banzela ndenge nini toko multiplier ba nombre ya classe to rabaisser ngo na niveau ya que il a fallu aloba boy non bozela ki na loba que comprenez mon émotion mais comprenez ma passion mais et sa passion c'est la passion ya mboka mais quelque part montant sur la émotion la passion Oscar balobi quelque part soki mutali azana passion mingi kebe memaka libungi est-ce que yebi yango oyebi likambo wana mutu azana na passion mingi soki passion du place oyo il fallait qu'il raisonner et ezalaka suna esika te est-ce que oyebi yango namoni olingo memanga na débat moko ezali trop philosophique nako kota penza makasi kuna te pona koyebisa yo na kimia nyonso ke azali président de la République c'est tout à fait normal alobake j'ai de la passion. Pourquoi kaka se référa qui est-ce que pour nani yo lingi alobake j'ai de l'émotion pour nani yo lingi alobake émotion pour nani bon j'ai de la passion pour la RDC est-ce que azana émotion na ezala nini émotion ezala nini so avec comprenez mon émotion ya nini naza na passion mais ayo que non naza na pas abi comprendre la passion ya mboka oyo ndeko faut betele maboko tant mususu yo na katikati ba discours non ntambo na babolo tsape ko ba ndeko journaliste il faut yo d'ailleurs écoute yo na nzela oloba ke mboka oyo ko bonga te d'ailleurs yo na nzela peut-être oloba ke en tout cas mboka oyo en tout cas nzamba zonga kaka et c'est différent na ye tango yazo loba azo pona bopolele pourquoi a se référer ki eloko susu na ezaki pourquoi se référer ki kaka na koloba ke non bozela ki na loba ke comprenez mon émotion mais oh ndeko est-ce que le discours il y a président de la République est-ce que il faut to zela na ndeko zona no bilili na etango azo kota na kati ya palais du peuple au mona ki na mataki ba grader wana amataki ngo te ke non na moto mo bazali za na ba émotion moko ya ndenge mabete alakisaki ki vraiment que non combativité kazo mataba gradé on a mbangu à côté maintenant à côté na ça la sentir que ça et comme ezaki na abino bozo c'est là le balaboni que vous comprenez mon émotion té non quoi c'est une émotion té non quoi c'est non faut population peut-être zelaki que non président de la République à l'obaker na komi na fin mandat na ngai dauphin nangai yeyo ikamba dauphin tilelo yo population ezelaki peut-être alobake non na komi na fin mandat na kopostule lisusu te ndeko journaliste nazozombala na bana nazo soke non population peut-être ezelaki ke élection kozala te to ça la transition pour to bongisa makambo mususu ya mboka nazo yebisa mutu ako remplacer yeyo nazo tuno mutuno mbala na mbala ndeko journaliste nazo tuna yo mbala na mbala est-ce qu'il y a-t-il des dispositions na katikati ya constitution na biso o ezo yebisa na président de la République ki na fin mandat na yo il faut obimisa dauphin na yo ola kiseye batu yeyo bota la dauphin na ngai na kata discours no état de la nation et que ce qui nini na yo esili oleka bona kata discours d'état de la nation no bakino ngai bomoni ngai yo na kokende ou bien na kokende te non constitution yango moko esi étayé puis elle a kisi na bopolele nini oyo yo président de la République akosala na nini oyo akosala te constitution yango moko etie ba limite tracée pe efongoli banzela musu ko permettre muntu aleka malamu
pour nani bozolinga bino faut aider population za na balabala parce que bango baza intoxiqué bango bazali bamemi bango na baloyenge makambo ebele bango bazana mouvement tala je me souviens na kana balabala na tuni muntu moko yebisanga nano pona yo penso ki tobi ki Kabila kelelo nana cause président de la République ah bien tika musika bana nena et ta point de vue na est-ce que muto bongo yo kangai donc Oscar muto bongo yo peut-être kolobaté parce que les congolais to continuer faut pas comprendre déjà na ba réponse na côté azaleli to continuer na ba question na biso donc kabamba kaka na même ligne d'idée wana bandeko ya majorité présidentielle bango bazolo baka candidat na bango na ba électorat présidentiel isa mais c'est Joseph Kabila. Mais est-ce que ils a permis la constitution na biso kako yo zoloba et si gagné no balobi ke et constitution lobi ke ce qui président de la République a sisi mandat na yale ka après sa discours est-ce que la constitution wana et pesi ningisa na ndeko Joseph Kabila a postulé pour une troisième fois ndeko mais nazo na éviter ce qui te colle balika moyo ndengeni yo kanisa ki eza au hasard que bandeko ya majorité to ba telemi tongo wa bikeno Kabila excellence il faut postuler c'est que batangi kana mibeko ya constitution ba moni que peut-être moi nzela ezali ko ba ko lekela ngo lisusu ba ye oyo batala ka mingi makambo oyo batala ka mingi makambo ya constitution ce qui va démontrer que na bopolele que non vit ba disposition constitutionnelle akoki ko zonga pour la troisième fois mandat na ezali Kabila te ezali constitution ezali constitution na ba disposition na yango ce qui peut constitution ba batala makambo constitution ba moni que non ba disposition oyo permettre na été que azonga pour la troisième fois ezapé sous Kabila te il faut tout cela que moi effort ya ko comparer Kabila lokola monto lokola papa ya bana na ndako na Kabila lokola chef de l'État eza Kabila te ezali mibeko ndezo yebisa ye pe ba batela ka mibeko o batanga kango o ba yebi que non ozali capable ya ko postuler lisusu pour une troisième fois. Na biso non que est possible ce qui batali ba disposition constitutionnelle ba même que ils ont permettre ils ont violation constitutionnelle ils appellent dans cadre de respect à la constitution mais ce que peut aller les mots c'est qu'a violé la constitution pour refuser il y a participer à la course au constitution pour président de la République étant que congolais a connu que non na sali deux mandats na tikapé tour mususu po n'est constitution et ici que non deuxième mandat troisième exacté oh toyebi yango wana akoki koloba ke non lokola la population congolaise ezoloba mingi na tikapé na vanda ndenge moko na yeba nanu lelo tango nyonso bolobaka population de quelle population bolobelaka Kinshasa mpe na Kinshasa yango bolobelaka population nini soki ekomi ke ekomi ngai yo ekomi journaliste tolobana nanu tango nyonso bolobaka population papa to moni kaka awa to découvrir dans ce qu'on a regroupement politique to dit comment on a fulani makelele nyonso otaka na télévision nzoka même na avenue on vanda ka babi to za parti politique to moni yango ndelo bini to dit comment on a kingandi nzoka ofutaka mo papa journaliste ka pour le kanabilili mais parti na yo est incapable ya kozala ta na siège pour futaka na $70 wana zo funda banani non na yebi siyo te population bino bolobelaka que population et lobby population nini wana parce que constitution et si population a pouvoir bazana na balobeli na parlement biso population so balobeli na parlement oyo bayaka ebele que non soki tokomi kuna tokosala boye ebele toza na ba moment ya ba élection ba candidature ya ba député et salamaki déjà il y a la provinciale lelo tozo bandana et bandi na national et belé oyo ba bwaka biso bazolinga ba ndo ya ozonga nini oyo ba kenda ya koloba pona population na bango to na ba base na bango oyo bango ba ebisaka biso ke non ndenge toke kuna to kolobela bino oyo nini basala yo ebisa biso ke non bazana balobeli na parlement ndeko nakanisi soki ensemble ekoti
bakota te bavandi kimia nakanisi oyo kaka bazoloba bazovote baloi bazotanga tika nayebisa o lelo ke ebele ya badepute batravaillaka na bagroupe parlementaire basalaka mosala makasi kozala député eza kaka te keno fona leka na mikolo aloba mais par rapport il y a ba base oyo bino bosalaki campagne que tant biso to kokende kuna boza ndongo lobi ke baza balobeli mais balobeli yango lelo ba eloko nini bango basali pour la population congolaise pour yo na commission par rapport au eloko lobi ke non bango baza balobeli ndeko journaliste oza journaliste ya monene tika na yebisa yo eloko nini basali pour la population congolaise mais ba voter mibeko chaque jour butu moi bazo voter mibeko nde mosala na bango bazo boya o eza mabe pona mboka bazo liteke bapaya bakotela biso te basakanela biso te bazo sala oyo nyonso esengani oyo eza na pouvoir na bango ya kosala yo lengaki basala nini bazonga bakotonga batilo makadamu na aveni non eza mosala na ye te olengaki nini bakotongela hôpitaux oui bakotonga yango na titre moko ya social ya kosala compassion na population oui bakosala yango mais soki asali yango te eza obligatoire te yo otindaki ye mpo avotele o mibeko na parlement yo otindaki ye mpo azala molobeli na yo azala molobeli na ngai bamama oyo batekaka libanda ya wenze ya pompage lelo bazobenga na bango bamama wana balobeli tozokende na cadre ya balobeli bamama wana balesaka bana na bango batangisaka bana na mimungu wana basalaka lelo bazobenga na bango batongi wenze moko te député nini oyo déjà aye poto pe aleki déjà lobela bango apesa motion pona baka wana ezaka pona na wenza pompage te mais ezosalama partout sikoyo nayebi te de journaliste soki balongoli bamama oyo bazoteka na balabala na nzela il faut que l'État congolais maboko. Il faut que le solo l'État na biso a commis ko sala musala. Avant longola mutu quelque part, il faut bongisela esika ko kende. Le journaliste papa journaliste yo kana yebisa yo. Na yebisa yo. Maman o azoteka na chaussée. Alongwe pa na ye bonnement. Ayena biloko na ateka kana balabala. Abandi koteka wana. Mutu ke sili frère kuna soit qui a koufi le même population wana bakoganga ke l'état lokola sibo mesena ko benga mama Olive bo benga kakate pour ba ki mama Olive yaka we batu bakufi bona boy place wana na pompage za Carrefour yo tala no balabala wana ya mama yemu eke mutu taka ngomba wana mutu ke sila frère kuna ba mama nyonso bateka kana mutu kozala vivant kozala te akozala te mais soki batiki ke Carrefour ezala polele mais wenze moko eza pembeni kaka pompage neza musika te kota na wenze lokuta bamese ezala vide bato nyonso no basepeli babima na kati ya wenze wana monene ko contenir ba mama nyonso bazala libanda wana soko longo na mwa wenze wana wenze muso ezali na régie des eaux nde tokende malweka wenze wana soko longo na wenze wana wenze muso ezali na kamunganga soko longo na wenze muso ezali na sola pona nini te bako occuper ba wenze wana soko longo na wenze na basaleli ba mama wenze moko na mbudi na kwambo ye pona nini te bako occuper ba wenze sola basepeli ko kangama na kati ya Carrefour oyo keliwe ko kuta bango bakufi parce que mutuka chauffeur ta ko tuta na makasi mutuka sila ka frein ezali lelo ko mutu asali boko mbona ndeko aza maloba mingi mais ndeko to continuer to longwa na dossier wana à disposition de papa journaliste. Analyste politique, Oscar, Mboge Zoningana, Kalamingite. Oyebi. Mais Mboge, tout ce qui est dans ma ponami. Tout ce qui est dans ma ponami. Oh, bino bozo banga, bozo baki, bozo bitu na bakesio beleke. Oh, tout ce qui est dans ma ponami. Ma ponami, pona yo Mboge Zoningana, pona ma ponami. Le président de la République a souligné que l'élection est qu'ils allaient le 23 décembre. Élection vous allez tout. Na mbongo na yo contribuable, na ko yo contribuable. Mbongo na biso na les élections. Mboke zoninga na po chairman monsieur Jean-Pierre Bemba, ndeko Jean-Pierre Bemba zozonga mboka. Analyste politique, ndeko Oscar Kabamba. Nungu ekoti ya. Ekoti les lumbe. Ekoti les bateaux opposition peut la majorité. Mais bato majorité zo inde la bango
wana le chairman nako sala analyse à tout isaka nako sala analyse majorité est bien organisée, ils sont très bien organisés. Nako sala analyse kaka boy ngana yo toyebi yango que majorité toyebi tengate parce que même ina misu kaka bozoma que majorité n'est bien organisée et que opposition ba na problème. Jean-Pierre Bemba Zoya ningo tikolo ba partir de bien Zoya parce que yo yebite que yo olanda information que ndeko Jean-Pierre Bemba lobby azalaki discours na Belgique les premiers Zoya ndeko ngai na monaka secrétaire général ya MLC a souligné avec force que ba kozala na congrès ya MLC congrès les gars déjà non nazo rappelé yo ba kozala na congrès na président ya ligne qui a souligné que azo mone loko moko disposition moko te ko freiner mais congrès les kaki na monaki ndena nikuna Chadari secrétaire permanent ya PPRD namonaki na nité ngai na yebisi bio ke na kondima soki ba bengi na téléphone ke Jean-Pierre Bemba za na rapport anjili na bandi mbao na keko ya mbaye parce que problème za congolais et puis candidat il faut to signaler que non pour na MLC bango balobi candidat na bango na présidentielle les apeka ndeko mais na émission l'opposition a des ordres bien organisés. Des autres oppositions bien organisées, Ndeko. Mais est-ce que Ndeko Nabiso y a IDPS, on a nani Ndeko Félix Tshisekedi. As un candidat. Oh, il y a Bilamba Rouge, nani INC. As un candidat. Ndeko Bilamba Rouge. Comment non, ni drapeau là bango, il y a rouge. INC. Azali candidat. Non, nazotanga. Tanga bakombo. Ozana problème na batu. Tozana problème na batu te. Soki kombo ekimi na ko se référer na couleur et l'ambolata. Ndeko Vital Kamerhe. Yo tozali kombo na ye. Azali ozala na problème na Ndeko Vital Kamerhe tona INC. Non, ils ont un parti politique et la République démocratique du Congo. Ce sont des partis où ils ont permettre à Nabiso chaque jour de comprendre la totale la katoye baga maïni nezo le kalamboka. Tout ce monde là, bango nous sommes basé président, ba candidat président. Et que ba comme on a problème comme ça candidat moko. Pour et que ça a un problème. Ouais ben yo bana na prison tout ça qui lit sérieux la guidée. Ndeni yo yaka boto pesa au moment. Oh te ngai nazaki na héritaki peut-être le pouvoir bona boy biso ne tozali ba yan droit tozana pouvoir tozana belé oh yo te yo taki na majorité ba tindi ozali soki ba tellement bazo benga bango wana moi to peut confiance c'était pas ce pouvoir exacté parce que ndetika ozonga sukuna ndetika ozonga kuna to bato ensemble be bazo yebisa biso que mwana mboka Moïse Katumbi il est pas Zoya. Donc après de Jean-Pierre Bemba il est pas Zoya qui actualité auto Zoyoka. Non, to solo la masolo is sérieux. Ya moi ça sérieux té. To solo masolo is sérieux mais ndeko. To za na justice en mboka. Justice en mboka ezana ezana ba contentieux. La justice en boca. Est-ce que procureur de la République ceux qui vont prouver que non, réellement, ma na charge na ezaya lokuta, bakwa quitter. Arozon a un homme libre, un citoyen. Ni nezo bangisa bino bandeko majorité que ndeko Moïse ayate ni ne bangisa bino. To solo la mai oyo ezali clair et facile à comprendre. To mi pesa passion te que belle c'est son motu. Pas ces ndeko Moïse Katumbi. Pas ces ali que est-ce que là ndeko Jean-Pierre Bemba oyo qui na majorité oyo qui procureur de la République alobi que soit combien to kanga oyo qui ke balobi na que non yo so ça bobo o komona peut-être que non majorité ko organiser ko yamba ye o komona ke ba ko yamba ye même ndeko Moïse Katumbi azana ba contentieux na mboka azali poursuivi
Pour la ce qui m'a la carte le mandat, pas respecter. Yambo ningo boy. T'es sûr qu'il va au Kamaye. Moi na oyo azoyiba lipa na coin obazo kange ba miye na PCR ba sala les PV ba tindie na parquet ba côté na mutu ka makala. Et bon combien de fois non mais mi be ko za deux poids de mesure té. Ndeko Oscar soki ba yebisi biso ke ndeko Moïse Katumbi ba quitter na ba charge oyo ezalaki ba chaki likolo na suite à boye atikala énorme libre akoya na ye na butu akozonga na pourquoi a continuer ba copie na ba père na Ndeko Oscar ka bambato continuer na masolo na biso na ligne kaka wana to masolo ezoya ebele lelo yo to lamuki lelo na tongo lelo lobby masolo ezo yaka na mboka bandeko ya catholique pe balobi ke non ndeko cardinal Mosengo candidat président de la république ndeko Oscar Kabamba analyste politique makanisi na eza ndenge nini na wana eza nango ba rumeur eza ba rumeur étant que citoyen congolais étant qu'un intellectuel étant qu'un analyste politique étant que moto nyonso ndeko Mosengo akoki kosazarde te akasazarde ndenge nini akoki kosala jena moto te jena moto nini parce que par rapport à un mususu aboni politique na mokonzi azala na bino eza biloko bala différent politique na mokonzi azala na bino eza biloko mibale différent semkonan banani basalaki yango nini wana semkonan basalaki yango soki basalaki yango ezalaki basanganaki tango basangisaki na bayaki te ke bakota na kati ya politique bayaki mpona kosangisa deux couches tango bamoni ke désordre ezali koto oyo désordre ezali koto oyo désordre ezali bon biso tokota na katikati tobongisa mboka oui bakotaki na katikati balobi monsieur X na monsieur tout à fait normal. Ils ont pas touché. Ils ont pas touché ma matière. Oyo zikisa na maboko si miangote. Tango ba monique na nyoso bango basala ki wana et bouture peut-être de l'autre côté. Ba bi wono sikoyo carte na biso asuke ezali ke papa cardinal ngwende yango wana. O chanze nanu makambo. Tango zo ba carte ba moni ba wana eza banani. Tant que bamoni ke carte na so bawana eza banani ndeko Mosengo azala parti politique tout na mutuna est-ce que tant que bamoni ke bawana eza banani ndeko Mosengo azala parti politique to église catholique joue oyoki église catholique qui sali déclaration officielle que non biso église catholique to lobi ke ndeko Mosengo azala candidat pona ndeko Oscar non ezali groupe abato balalaki balamuki na tongo babi bon toko sala ndeli poto zo mbongo awawa to créer base pona ndeko Oscar eza base oui eza base eza réalité ce qui arrive que eza réalité okoloba nini ndeko Mosengo akopusa na te parce que ayebi ke eza matière oyo etumbaka maboko alors ayebi ke pouvoir eza matière oyo etumbaka maboko akopusa na te c'est un homme intelligent puis aza na expérience makambo maboko na makambo ebele eza na makambo ndeko yo babengaka wana politique le non dit eza makambo oyo yebite oyo esalama na kati ya mboka oyo basalaka politique bagéraka po peut-être yo olali bona ntango olamuki oza kimia na 200 fois na obimi na balabala osombi lipa omati na moto omati na motuko okomi na ville ozongi na poko olali lisusu eza na biloko Cardinal Mosengo azak na compétence à cause de la présidente de la République. Non, je ne parle pas des compétences nae. C'est un homme à la seule étude de belé. Attends. Cardinal Mosengo akoki cause la présidente akoki koya kosakana na moto ndete. Donc cause la présidente de la République ya eza kosakana na moto. Ezali politique, ezali mokonzi azala na binote. Parce que non, mais tellement on peut disposition disposition ya statut ya église catholique. Mais na 91 azalaki président ya conférence nationale souveraine. Mais vous parlez de conférences. Ezalaki makamba politique. Non, ozolobe la conférence. Ezalaki makamba politique. Ozolobe la conférence. C'est tout à fait normal.
À quoi il y a une conférence, à quoi tu es président, il a fallu un homme de confiance. Et sur l'homme de confiance, avec le jeu de Mobutu, bah, porté comme par Mosengo. Et lobby suite à conférence, non? Lobby, est-ce que l'homme de confiance, les lobby que bapesi confiance à Zalawana. Yo ne gosta ozoboya. Au sala ka recherche ma politique. Lobby suite à conférence nationale souveraine. Et apporter à Nîmes. Cinco. Et apporter Nîmes. Yango ba lobby na nyonso wana ndego Mosengo. Kumbela rapo bawana banani candidat Sénat Parlement candidat président de la République à cause de la paix indépendant mais oyebi ya kotote soki ndeko Mosengo tango mutu a cause de l'indépendant azalaka pe na ba base na ye to solo la malamu soki ndeko Mosengo alobi ke naza candidat de quoi candidature va dire présidentiel va dire non. Ce qui ne commence à mon que naza candidat bonnement a télémina alongoli sultan ondimi siko zera bisayo la nanga yokangai alongoli sultan azongi si yango na église catholique na couvent alongoli chapeau na ya mutu ba pesa ya pouvoir azongi azui kana batu akezongi sana Rome abi pape kandi na yango boum azongi ngana kesa la politique akoya akutana na Jean-Pierre Bemba akutana na Kamere akutana na bato na nyoso wana nataka to opposition na majorité akutana na excellence Barashi Boshap akutana na bato nyoso wana akutana na président ya nini secrétaire permanent ya PPRD akutana na couche nyoso wana ya bato bitumbeke banda wana no bitumbeko banda wana ndeko Oscar Kabamba tubandi ko chité protokoma na suka émission na biso Oscar Kabamba nalingi na pesa kaka na bayibazo kolukela papa Mosengo makambo batika ya banda kimia ici ya bandi carrière na ye akomi nango mosika batika ye acheter nango na kimia batika ko komi tungisa ma parce que akoyati c'est un homme très intelligent il sait au moins babiloko ele kaka na c'est la politique parce que quelque part à salima makambo belé baluka mutu na opposition parce que ce qui batona ba pona babi que non akene yake na opposition parce que soka ye akona soka anga postuler na ka majorité bien na ka opposition soka lobi na indépendant oui soka pas indépendant c'est comme politicien non to traiter de battre politicien à cause le même traitement comme tout le monde alors pour ne pas que Babylone non il faut gotika ndeko Mosengo avant da kimia asala mayaza ko sala na kimia azala wana pona ko pesa tous les deux camps tout bien les trois camps conseil apporter libanga ya malamu à participer na paix que akota na potopoto oyoyo bande ko na biso ya soki do ba sali akota na potopoto ya ba ndeko na biso basali ndeko Oscar Kabamba tozo chité ndeko Oscar Kabamba tozana ba moment ya ba dépôt à candidature ya ba député yo postulé wapi te biso ngai na postulé te parce que on a postulé cause la candidat c'est ngana cause la mosolo belé il faut essayer de ko préparer yango on se préparer ko préparer pe ba base na yango na se préparer kité na za pe na base te pe na yakina ambition wana te mais na zalana na ko accompagner oyo nyoso na ko mona ke a postuler aza candidat na ko accompagner afin que akoma kaka place azolu ko koma wana comme ça biso to kotika to yebise ke tala nzelo zo kende tala nzela ka boye sala ka boye to ba sala déjà ce qui va zongi to ko accompagner bon mais ngai personnellement na se préparer qui te pona sala mai wana il le bana aussi peut-être na 2000 peut-être ce qui peut 25 to ko zala bakanda so to se préparer pona au moins ni bato bazo la mukana tongo boye ba benga na téléphone o ya ko comme candidat ayete ndeko oko échoué okomona ba parti mususu ba kokutata tala likambo sei oyo toto zela na to mona maye salama nini oyo koloba na ba nyoso ba kolanda biso libanda mboka na suka na ko pesa na ba ndeko na biso ya diaspora mbote na ko senga na bango ke to zala biso nyoso na bolingo ya mboka na biso to linga mboka na biso makasi parce que ezali mboka na biso tozana mboka mususu te parce que même na diaspora place bozali wana
oko changer nationalité on a commis nanga français mais un jour oko tana ba ye o ba kotani nango naza italien naza soki nani maye pesa melo na mamboka comme le compliqué to linga nemboka na biso place tozali to batela ba valeur ya mboka na biso to sala ki mboka na biso ezala ya biso culture ezala mboka na biso ezala ya biso maye tozomona na mboka na biso ezala ya biso biso no sto bunda nde to améliorer to bongisa ngo maleme na bakonzi pe to zala na respect na bakonzi mboka na biso kofinga mukonzi ozali boso te parce que ozo finga ete ozo ko finga nde pesa image ya mabe ya mboka na yo place yo zali monde kwa diaspora so komoni moi eloko emonani yaka créer moi mini entreprise na mboka zo 2 3 4 5 personnes tcha bango pe basalaka futaka bango mbongo wana ndoko yeba soki réellement ozala un bon payeur ou pas na ko profiter pour na pesa présidente ya refuge du peuple madame Flore Lomotamba Mbote pe na président ya DCP ndeko Lukman Mudingumba Kibadi Mbote na pesi bino Mbote bino nyonso na garder bino na cœur na ngai to ko kutana rapport solola mai oyo ozana ko to solola na kanisi mai ona ko sala na ngone tima conclusion yango wana ndeko journaliste. Merci wana zalaki ndeko Oscar Kabamba to yambaki ye aza analyste politique ngape na ko silisate sans que na remercier ba oyangai na sima caméra na signaler que tozana ndeko Snege aigle d'image nazo pesa mon cordon mon 2G Lukman Mudingumba bamote na yo babimboli agence Badem Oversi ya biso soki tozui to komisaka na destination les boss René Mikobi agence Troika Nari Brabant numéro 3 na Belgique Henri Modogolongo les Canadiens Katia Mabeka la Star Cayenne Jolie Mabeka Mokonzaren ya Mustafa Kobange assalamu alaikum alhamdulillah ya Mustafa Neloko salaki ngai vraiment nzambe abate la bino na ndenge bozalaki ape bozongi nzambe abate ya mingi na oyo salaki Ravel Boyenga Eric Lapape un prince de chez eux Kalou Djikon de petit frère propre Korega les couturiers Magabi na Angola bandeko nyonso yo boyebinga wa bino Mustafa Malembe MAG na bisaki bino bo mesana na ngai et puis bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Info Plus nga wa bino pona mokola lelo tusukisi wana bye Saki alingi atala émission ya kambangu Info Plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka Info Plus tala pe mona Info Plus.